tomoni tokomi lelo boye tokomite groupe ya bandeko yo bakulutu na ngai oyo basali wana omoni ba docteur Eteni ba professeur Mbata ba munyoso ongana za kolobake bapesi biso mwa soni mwa pasi mingi pambate batiki mobeko likonzi ya parti batiki kolanda règlement intérieur na statut ya parti oyo lobike to respecter makambo nyonso oyo linko nani azali na qualité ya kobenga kosangisa CNDP oyo ezali organe ya discipline ya parti etindami na mutu nyonso alamuki na tongo alobi ale tolongoli secrétaire général etindami na parti mobeko moko lobike mutu nyonso akokolamuka na tongo ndenge motemele bosangani mibale misato oyo biso tozali CNDP toye kolongola secrétaire général eza bongo te mpona kotambwisa mboka mpe kotambwisa démocratie na ndenge elongo bani mwa nungu ekoti na bandeko bani kopanza parti nde tolamuki mikolo toza kolala te mpona kosembola banani bani kotia mwa mbilinga na kati ya parti DPS lokola mpe nzambe azalaka kote oyo bosolo ezali nde ozali komona marge mipepe oyo balobaka na lopoto marge Evans Marin parti mwana mboka Augustin Kabuya mona bute aza toujours kotelema ngui mpo nzambe na baanzelu baza pembeni na ye mipepe koyo kokwesa ye te mipepe koyo koningisa ye te nakanisi omonaki awa ekei bazongi sukasuka mwana mboka Augustin ye yango toye kosembola lelo liboso ya kamera na ye. Babina sali pongo ngani tanga masolo boucle Mambenga bana pipili bende esimami na gouvernement bo boloko nzambe ya pambola yo wana nde babengaka video itokie kabula bitumba wana mpaka ya mboka oyo tobenge mondele mboka oyo apambola ye esika ye azali mpe na bato nyonso lokola Mikalo Mbangu ayelelo akopesa te UDPS mpenza esimami na président de la république na kati ya secrétaire général biso Kabuya nzambe ayeba kopambola bango topesi bino mbote nyonso na kombo na Yesu na Bibeli. Lelo mpenza nayambi invité moko spécial ntango ezalaki na Mbandaka akendeki kuna ye mpena mobolobeli ya Fati Beton sous l'obédience ya gouverneur Bobo Boloko epuis me mwana azali na libumu ya mama ne soko tunde kaka Mikalo Mbangu wasimbi communication IDPS wasimbi pena cadre monene na kapa IDPS kwa te bakoyeba ye mobilo elonde na kati na bakamera ebele po 4-5 chaîne ezali liboso na biso babina sali pongo ngani tanga masolo boucle balingaki ete bayeba Ndekomika azali nani na okende Mbangu mpasa televizio ya mbonga Ndekomika Mbangu mbote na yo mbote mwana mboka defa mbote pena bandeko baza kolanda biso liboso ya isika bango bazali sango nini momeli biso awa na kati ya mboka engumba ya Kisasa oyo esimbami na kati na mokonzi ya mboka oyo tobengi kumu ya mboka Félix Tshisekedi matondi mingi na ndenge oyo yambinga na plateau na yo soki penda toyi mikolo oyo kolobaloba mingi ezali mpona koyebisa na bayi parti na biso IDPS parti oyo ya kondo na biso professeur le père de la démocratie papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba atikela biso héritage mpona kotambwisa mboka mpe kotambwisa démocratie na ndenge elongo bani mwa nungu ekoti na bandeko bani kopanza parti nde tolamuki mikolo toza kolala te mpona kosembola banani bani kotia mwa mbilinga na kati ya parti DPS lokola mpe nzambe azalaka kote oyo bosolo ezali nde ozali komona marge mipepe oyo balobaka na lopoto marge Evans Marin parti mwana mboka Augustin Kabuya mona bute aza toujours kotelema ngui mpo nzambe na baanzelu baza pembeni na ye mipepe koyo kokwesa ye te mipepe koyo koningisa ye te nakanisi omonaki awa ekei bazongi sukasuka mwana mboka Augustin ye yango toye kosembola lelo liboso ya kamera na yo Ndekomika merci mingi mais IDPS est parti au pouvoir grâce na IDPS qui est le président de la République abimi mais tant que Tshisekedi azalaki wa Mulumba oto bengi pena docteur Tshisekedi question de réponse en paix azali moto moko azalaki bosembo mingi mais namonaki banyamunyamu pembe ezalaki te eloko nini etindi bino komona nyamunyamu na pelengeli soki omoni tokomi lelo boye tokomi te groupe ya bandeko oyo bakulutu na ngai oyo basali wana omoni ba docteur Eteni ba professeur Mbata ba nyonso ongana za kolobake bapesi biso mwa soni mwa pasi
mingi pambate batiki mobeko likondi ya parti batiki kolanda règlement intérieur na statut ya parti oyo elobi ke to respecter makambo nyonso oyo elingi nani azali na qualité ya kobenga kosangisa CNDP oyo ezali organe ya discipline ya parti etindami na mutu nyonso alamuki na tongo alobi ale tolongoli secrétaire général etindami na parti mobeko moko lobi ke mutu nyonso akokolamuka na tongo ndenge motemele bosangani mibale misato oyo biso tozali CNDP toye kolongola secrétaire général eza bongo te article 119 pardon article 19 elobi boye ke mutu oyo akoki kobenga kosangisa congrès oyo bato basangana bazwa mobeko moko ezali kaka président ya parti bongo na minute oyo tozali moto azali na pouvoir wana ezali mwana mboka secrétaire général oyo babengaka ye Augustin Kabuya mwana bute kombo na ye yango wana ye nde azali secrétaire général ya parti en même temps azali président ai ya parti ye nde aza na charge c'est que ye nde azali capable soki afandi abengi congrès s'il y a un problème nde na nsima na ye kobenga nde bokoya kobongisa sikoyo makambo nyonso kasi ye abengi te na mpwasa tomoni groupe ya bandeko oyo bazali ba mécontent na ndenge na bango parce que la plupart ya bato wana nyonso bazalaki ba ministre bazalaki pe baza na ba fonction na yebi te baza koluka basoccuper ozala yo moko oza député yo moko ozala ministre yo moko ozala je ne sais pas PDG yo moko nzoka ezali parti de masse bapekisi ba revendication te mais esalema na ndenge ya molongo cela veut dire que bandeko baza na droit na bango ya koloba ke s'il y a un problème si ça ne va pas bakopekisa bango te parce que IDPS ezali ne parti ya ba démocrate parti ya bato oyo batelemaka mpona koluka ndenge nini makambo eko kotelema na molongo kasi soki bato bakei libanda ya stati ekomi lokola mwa quelque sorte eza lokola mwa rébellion moko esalemi nzoka nde na mobeko elobi boye te yango moi totelemi mpona koyebisa bato ke bakosa bino te secrétaire général ezali kaka mwana mboka Augustin Kabuya kino moi mwa lelo kino ngonga oyo toza koloba moto moko akoloba na bino te ke changement esalemi na parti de pes changement moko ezali te pamba te bango bakende kosala kuna na Gombe na esika babengi kombo na yango kiminga mwa muke kasi makambo nyonso esalemaka wapi na limete nakanisi congolais nyonso ayebi meme aza na poto ayebi ke makambo nyonso ya IDPS esalemaka wapi na limete esika wapi siège ezali bongo soki mwana mboka Augustin Kabuya akobengaki batangeli kosalika wa mosusu mbala moko tokendeki na nsele mpona kosala congrès ezalamaka na se kuna mokolo ezalaka Augustin Kabuya mwana bute le secrétaire général président intérimaire ya parti moto mosusu te ndeko ngefa bon ndeko mika ya solo pena nyamunyama ekoti na kati ya IDPS po tozo komona makambo mpenza otambola ndenge elokomaki te me ngai lokola molobeli ya mboka mpe journaliste na teli liboso na yo nayebi secrétaire général Augustin Kabuya c'est un sage Augustin Kabuya grâce lelo IDPS azoba parti epeli azalaki na yango grâce aussi na Kabuya secrétaire général qui est président intérimaire mpe azwi lelo oyo pouvoir aza nango akaki ebele moto ya ndenge wana mpenza mika bolali bolamuki mpe bolongela motu wana ya solo mpenza soki motu wana akei IDPS lobi kozala ndenge voilà tolobi te ke mwana mboka Augustin Kabuya akotika internellement aza nzambe te aza mutu mais aza kosala mosala ye nano kitoko merci mpenza ndenge obakiseli nga koloba likambo moko ya motuya touti na maponami awa na bokasite na ye na savoir faire po azali compétent a positionner makambo lelo IDPS topesi mwana mboka Fati Beton abimi premier atiki ba oyo bazalaki naye na course musika eza na technique nini managériel nani azalaki wana lokola président secrétaire général Kabuya ye nde asali technique ye nde ayebi kotelemisa mutu na mutu tosala boye mot d'ordre ezali respecté na Congo mobimba biso na Équateur eyaki mot d'ordre alobi bobunda toza na besoin toyoka mwana mboka Fati Beton azwa bavoix ebele esalemi na kati na ye ndeko na politique na ye na koyeba na ye oyebi charge oyo azalaki na yango tokoti kosala baaccord oyo ezalaki biso awa ya na bandeko ya bidongola misu tokanisa ye lokola bato malamu nzoka nde balingaki baboma biso batourne Congo babundisa Congo mais bomoni technique asalaki bambala moko majorité tobaloli yango mwana mboka Fati Beton atelemi
aza na confiance pamba te baplasaka motu oyo azali très traité mwana mboka Augustin Kabuya arespectaka idéologie ya parti et puis ayokaka autorité de référence mwana mboka Faci Beton ayokaka mpe asalaka vision na ye est-ce que bandeko mosusu baza na vision ya nini molimo nini eza kolata bango bazolinga basala coup d'état na kati ya parti baboyi te balingi bazongisa biso na makambo ezalaki ntango ya kala ya bapere na biso ya IDPS boye parce que faut totalaka histoire toboyi makambo wana répété lelo faut conserver pouvoir na ndenge pouvoir de définition ya pouvoir et lobby conserver le plus longtemps possible IDPS ezali parti oyo ezali kopone démocratie et puis valeur démocratique na kati ya pays na biso parti moko ezali kopesa exemple à suivre te za biso mais lelo toza na parti au pouvoir totika kopesa ba adversaire na biso maloba totika kopesa bango occasion parce que biso moto toza na parti au pouvoir comment bamonaka biso toza kobendana est ce que bato baza na pouvoir bakokundusaka babanda kobunda bana osala bamarche to banda kolata bakitendi ya rouge na mutu tozolakisa caractère nini tozolopesa exemple nini tomi bakarateka tokangi ba rouge na mutu toza kotambola mais mobondomi bale côté sous les voilà ça c'est mobondomi bale donc toza kopoignarder to mona lelo te bozo prendre chef de l'état voilà to mona lelo double mobondo OK bino boza bato parti au pouvoir boza na modèle siko na mona sous de komika congrès oyo babengisi bino awa eleka na IDPS nani aza na autorisation au sein la congrès est-ce que zali ba rebelle wana ou bien le secrétaire général ou le chef de l'État président article 19 de nalobaki awa elobi boye CNDP oyo ko convoquer réunion to congrès zali président ya parti OK soki azali empêché toi aza na problème ko songolo pakala c'est en ce moment là CNDP do sangala mais sikoyo président ya parti zali vidité bon bazui référence wana yake bango babenga alors que mutu aza kosala aosime intérim ya parti aza vivant aza na Kinshasa akotaka bureau aza même pas na étranger azali puisque Monabute azali président intérimaire ya parti Monabute azali présent asali likambo moko ya mabete asali trahison te puisque trahison bakoloba ke puisqu'il a trahi le parti atamboli contre Nibeko ya parti to a trahir autorité de référence asali makambo wana te a détourner te asali likambo te boza kotake ye na likambo nini mais gestion ezate trahison et salemité boza koloba alongwa pona likambo nini bopesa ba raison la déclaration net motoko la ex-ministre était Lumumba est-ce que notre mec la main ya kufu hein pour la sabaga est-ce que comme fois on a un bunsa nani donc on bunsa président Tshisekedi hein alors Yami Balé CNP azali na pouvoir ya kolongola Kabuya pe ko bengana yango likambo eza kotia bango trouble tozozonga ka na article 19 bango na kwasabo ba ko sala yango te ezali organe ya discipline OK mais ndé mutu ko convoquer soki ezalaki nde secrétaire général Augustin Kabuya na pouvoir aza nango lokola président soki a convokaki et puis na kati ya ba assise bosali ba makambo na bino mbutu ezosimba te ko décider puisque déjà bosi bo convokaki hein là on peut dire que basanganaki président abengaki bakoti kuna bayokani te mobulo ebimi autre chose président atikali ko convoquer CNDP baya na session basalaki extraordinaire wana te ayebi pe yango te na poasa tango mungu ebimi abi na tikali ko convoquer te pe eloko mo ko sali mabongo te na mutu makasi basali nini bango moko eloko ezali illégal est-ce que tu peux considérer yango bake ko zo un inconnu inanga na obenga innocent babi oyaka toche yo secrétaire général intérim mais intérimaire au sein bureau donc ezaloko eloko mo elekaki biso na Équateur na kanisi na ko sala moi parenthèse mukende ko ndefa oyebi ba député na biso na mbuleleka bakenda kosala ya bango motion na ekabola bitumba esukaka bon babite ona libanda ona eza même na tina te c'est que il faut kosala motion na bino wana na ndenge esengeli et puis majorité ba assister basala boyebo ndo monaka babwaka yango lelo bandeko na biso balingi bazwa bakanikanisi wapi baskotelema makolomi bale wapi Augustin Kabuya aza kosala mosala na ye kitoko bandeko totika motema ya likunya ya kobendana boya na réconciliation likambo tsoke na yango na solola kina kulutu na ngai Robert Kumu wana zali patriarche na solola kina na tuni mwa mituna pe solution na biso ezaki nini balobi likambo toza nango ekosuka na tribunal te toke tribunal te
tokende pe kobunda pe bitumba ya nzoto te ndenge biblo bitumba ya molimo ezali nde tofanda soni ezala te babenga Augustin Kabuya basalela ye mukanda ayamba ba po kolimbisa ati na tina ya kubunda te parce que ça c'est démocrate ngana fani na ye na ba réunion azali tant ça mona aka na ba etando ikea amona ngabo en face comme ça et bimi kalonga ngute mais boye bangaka peut-être soki ya signé li commande za ya parti mais boye mutumso okansa bo ayebi ngate comme ça en face numéro nanga peut-être na téléphone na epé ezate nazomona ke nazoloba puisque nazali moko ya cadre ya IDPS pe makambo yo ekutinga awa ponga naza molobeli na kanisi oyebi ndikonge fa tuzaki na on arrivé à chef biso tuzaki na mbandaka tosali campagne ya mokonza mboka tokauki mingongo totamboli partout est-ce que toya to tandike fonga na zo poste moko na sala na isika boye pour na lobaki non mais ba misu basi bazongolo wana ndeko nga nazaki bourgmestre na commune de Wangata tant que cadre ya IDPS mais oyebi ni lekaki songi bitumba bakosa boy baleka boy basala boy baleka boy tosuki wapi bato bande ko bunsa biso balakisi lolenge na bango mais na respect ya parti na ba règle démocratique biso tozali to continuer ko lobela parti na biso po makambo fe simba o ezali parti ya lokumu o ezali parti ya limemia to lingate muto ya ko sala makambo ko besa parce que parti bato basala ba lekati papa na biso bakenda o babundaka na parti oyo bakangama balala na baboloko bamisusu bakufa bandeko na biso na limité batumba bango boyebi ndako wana ya limité na 12e mairie eza na bato baleka mbeka bakufa batumba bandako wana ekenda milimo na bango elelaka elelo tokolinga te to négliger parti ya bongo to conserver pouvoir na biso lokola bandeko na biso ya Afrique du Sud na ANC na bango oyo bakabo moni wala tozaki na Mandela toke na Thabo Mbeki toke na Jacob Zuma baza ko conserver pouvoir baza ko conserver on habitumba to mona teke bango na bango baza ko se poignarder bande ko boya botika na biloko bosaki wana ezaki ngana ko benga ngoza mo théâtre de chez nous théâtre on appelle les qui ezapeka a bien zali façon la bina ko s'exprimer o ya bino façon yango wana bosali mais makambo wana eza na tina te ko ezali ko un coup de paix dans l'eau donc boya bokoma to sangana to continuer bitumba na biso ya musala ya parti oyo mutu na mutu amemanga mo puisque boza batu pe toza na besoin na bino mais bolongola nde musala to enterrer H de la guerre to kunda mandoki to kunda bipasoli bibundeli ba marteau to servir chef de l'état Fatou Béton o toza ko sala tozo ki sa président de la République soni to sa soni na kozanga ozanga makambo koloba tanga zo tala tozo kufela nini lokwa na Bible yo mo koloba version bi d'où vient des querelles entre vous o bisonde ya Apollo o bisonde ya boye alors que bisonde to aka batu na esika mo mais komika na iko tuna mo parce que ngana ebi mais kolandela to lingi CG Kabuya mingi oyo ka lingi Fatou Béton mingi olingi pe CG Kabuya mingi parce que avant linga ntambi fo na Yesu mon abute yango nazo oka le bel no déjà CG Kabuya olingi po idéologie na ye idéologie na ye mais ça dit les lots il dépasse comme oui mais quand il dépasse comment ça qui va ça madiba il dépasse Bekem il dépasse nini tu sais que dans la partie ya ye mon papa quand tu sais que il est le président de la République longo ya mingi peut-être que papa ce position ya bino ba te na Augustin Kabuya mingi est-ce que Bolivie ça bango pour awa na ogete na ngambo kuna eteni le mondo et de grâce au papa secrétaire général intérimaire est-ce que secrétaire général intérimaire ça nga pour ça élection c'est bon bango basaki moi ezaka moi j'ai moko boye to be ngota na lingala moko terre à terre ne bakinu balobaka basaki moi j'ai moko boye moi blague moko boye bayebi keloko basali ezana mo théâtre on a kati ya motema ntango osala likambo ndeko pas soki likambo ezalaki ya solo basaki yango dimanche n'est-ce pas so ezalaki ya solo lundi fallait bazana limité lundi fallait bafungola siège bakota wana remise reprise esalema po sikoyo bosali likambo na bino eza lokola mwa aventure otokuti komona na Congo po mboko eza mboka bato bamekaka magie omona moto moko ayali ndenge na boto la pouvoir na meka boye donc eloko basali wana ezalaki théâtre alors théâtre yango esali mwa quelques minutes mpe eleki mais Augustin Kabuya comme papa ngana kosenga na ye azulandanga awa oyo bayokaka yo partout pe ba considérer makambo oyo eza ko uta awa na chaîne oyo na yebi ke mokonda mboka pe azolanda Fatou Béton mo kwa tombolo biso to ba na yo ba soda na yo oto kunaka to lobelaka yo yebi makambo oyo to na besoin ya réconciliation
awa to ana likambo te biso to gagner bino to beti bino bibotu mais Kabuya tikala Kabuya longo te secrétaire général tikala batikala so longwaki ya longo ta otikala nde ya azali Kabuya longo te Kabuya azali po atikali ko longwa te ya azali mais ndalimbisa kaka bandeko baya parce que bazaki ne mo makamuna na ebike nazala kati mtema na bango te na kati na bango na bota malamu Kabuya sala bango papa akomisa bango ba ministre akomisa bango po soki ya simba di papier te ati akombo na mika longango komi ministre okoma te c'est ça mais tango wana tozona no tango bango ba mutu moko wana zaki ministre na ndeko azali président kulutu na biso professeur na monaki ozusa ba déclaration moko wana eza ba déclaration à niveau na yo te oza likolo mingi oza professeur d'université wa professeur mais après na Congo ba professeur ba déclaration sala ki wana show on y presse on ba journaliste on a ba caméra oyo ba journaliste ba yaka ba simbisa ba to tout déclaration à show honorable micro ba aller sentiment ba bataille belé après quand on on monele ko les ki na média mon ki les sorties médiatiques moko raté fallait pas na lo makambo puisque pose à la wana et ça mutu moko asimba di bik pour le bagage parti na bien sûr mais tout vient de dire va placer mutu moko na place wana oyo yake pa na yé l'autorité de référence a payé confiance pe oye pas à lui pour la biso mutu bota biyo comme premier vice-président remplacer mon amboka Kabuya est-ce que omitu na raté pourquoi Augustin Kabuya comme ministre te yemo atia ba bon, tu as une question. Il est un vrai démocrate. Mais pourquoi Augustin Kabuya attire à moi si n'a été alors, bon, ça, les règles ont été bino battu de pèse. Pourquoi Augustin Kabuya attire à Bana na PDGT? Question, bon, tu as raté. Puis, monsieur, va pèse bango biki à tia batu, mais au moins, on a banni na moi si n'a été, tata moi si, moi na, tout le monde au moins, on combo, la ministre, vice-ministre, moi, boye. Mais Augustin Kabuya, c'est un démocrate. Alors, tu as battu nyonso, tour à tour, au moins même dans la commune, au moins il y a des chefs bourgmestres. Au moins, il y a des pouvoir, nyonso, assez. Mais nyonso, ça peut te rappeler dans la côté. Et ça, dans le moment où vous ministre, il faut payer à commis ministre. Moi, je suis un commis. Le panier circuit. Alors, on va quitter, alors on va péter Azali, Azali a mandat au Congrès, Azali président intérimaire, Azali secrétaire général, Azali poursuivre, nous sommes là, il y a pour s'engager sa partie, il y a pour sa député. Tu as préparé 2028, mais de Congrès, tu as préparé quand même les lois. Toujours préparé pour la distraction. Distraction, tu as 2027. Mais tu as préparé quand? Si vous êtes candidat aux 2029, vous avez le postuler. Mais il y a des moments où il faut avoir action. Il y a Congo ça, il y a Bolenge, il y a Boy, il y a Sangisi, il y a ça la action, on a pour nous soutenir. Il y a un bandara qui s'est fait il y a un bandara qui il y a des bosses, tous au sein de Papa Augustin Kabuya, on respecte quand même mingi. Pour ça, la autonomie, Matthieu 18, verset 21, il y a relié de Sabamo. J'ai mis dans la scène de bataille de pêche, on a Batomboki, la 4 na Romain, 13, verset 2, à quoi le but tout autorité vient de Dieu. Nous avons mené pendant les Kabuya. Et d'abord, Sabine était chef de l'État. On a plein confiance. La CG Kabuya. Et lorsqu'on dit des pèses, papa, on change le régime majorité aux soins, on a quelques mois, dans le miracle, nous n'imaginons. Et pour mon tour, bon là, tout on a la haine. Ça dit quoi? Proverbe 10, verset 2, la haine explique l'amour couvre toutes les fois. Je crois que tu me dis des pèses, pour baser le pouvoir, baser le modèle, pour être préparé 2028. Attends, le Fatia Azate, au Moussa Koya, a dit ma peine de pèse, parce que bon, on se fait pouvoir, on a eu qui est délibéré. Mais quand tu vois que Mbemba wa bino pe bolinga ko wanga battu de pèse. Ba tu faut de progrès baza wapi. Hein? Si ko bino, c'est le secrétaire général wanga ni bang. Alors le secrétaire général dit ayi bangote, président dit ayi bangote de porte du progrès. Baza banani pe ba uti wapi pourquoi on se va désordre ngona et le comme singa. Jacob sous était le monde. Batini ko bebisa biloko ya 3e institution république parlement.
ça dit quoi bino IDPS bozo kende wapi et puis forte problème la battu IDPS on va expliquer mal bateau na rolo baboye ndekonge fa. Il est vrai que dans quatre ya parti politique nous en avons pour un rénovateur. Cela veut dire au ba jeunesse au ba boye au coup génération Fati au coup ça est belé. Au coup nouvelle génération, il y a mon amboka Junior Mata au moins bango ba kinosa makamwana te. Cela veut dire que ba wanganité eza batuana ba ko na parti te. Ce que moni batonde on sait que bazana idéologie à parti te. C'est ça. Pour secrétaire général ko wangana bato baza bazana idéologie à parti puis ba autant mon ndenge à parti wangana ba moté. Na tout ça ba marche IDP c'est à parti dans la comme monsieur parce que bango pour IDP nous finissons de péter. Yo quand les amis sont finissés IDP. Par exemple bango quand IDP est-ce que bien bato bana idéologie à parti de to. Ya pauvre parti c'était ya Kabou ya bango ça ndenge pourquoi bino IDP on a dit papa une force de progrès. Bon c'est un tribunal. Bon ba recette à l'état bon quand tout le monde déjà rabat. So nani appelle si bango ndingisa wana. Mais c'est ça et là on a ni koloba siko ndeko. Na lobi et là ko ezali na voie légale. Ce que batuni secrétaire général aloba ke oui effectivement force du progrès ezali mais mission en force du progrès za wana te. Oh mission bango ba kotia yango na kati ya sati na bango tango kota lokola ba seti ya parti ezali wana te soki ba kotambola libanda tokoloba secrétaire général koyeba yango te puisque akoyeba comment ba yebisa ke bato force du progrès ba ofuta taxe abondi mango te wana force du progrès te wana ya batu ya mabe puisque même na armée même na la police même na bisika bato omona kaka batu ya mabe o ba ko bebisa idéologie ya o bobongisaki bake libanda bakondi mango te même ngana ko accepter yango te parti des places ils ont formé ba cadre n'est-ce pas ba cadre que lobby bozala wana jeunesse tout le monde a lelo jeunesse pour na lobby bazala ba chef de l'état bazala ba nzambe na yebaka destiné à mutu moko cela veut dire que na quatre cas jeunesse on a pas ko lokota moko on a pas un jour mi premier ministre mais na comportement on a te soko moni ba bi ke boité ba yebi ba monter mais ba oyo ya solo soki ba kozala ezaki pona ko appuyer parti ezaki ko exister mais na mission ya nani kwa kota ina parlement avec force du progrès nul n'est au-dessus de la loi c'est ça nul n'est au-dessus de la loi on doit sanctionner non il dépêche sa propre bato ba ko bepesa le coup il dépêche il dépêche au moins moto il dépêche autant mon discipline autant mon principe. Il y a papa fait Étienne Tshisekedi, docteur, le père de la démocratie. Alors, autant mon comportement à Fatih Beton. Mais quand on a même dans l'interview, comment les chefs de l'État, à la valeur démocratique, n'a malobanaye, a répétera toujours dans un respect humain. Alors, il y a toujours que liboso ya moto, azala mwana mokolo, mwasi mobile, azala mbongo mokolo, na pesa ka moto wana valeur. Là, ba interview na ye. Azala na respect à bon moto. Bon, so moto ana respect à bon moto te. C'est quand on a vision de peste. C'est quand on a vision à faire Etienne Tshisekedi wa Mulumba te. Que son nom les rêves mémoire. Oh la sala que lelo to ba ndenge démocratie la parce que démocratie nde yango wana. Au moins biloko parti de masse ils ont raté moi ba to ba telema ba sala ba crier. Wana to mona ngo ya normal mais pas dans la violence to ke ndobuka parlement. Ngana woni bana na caméra wa teke oui ton dimi biso non ngana yebi bato wana te. O wana eza bato ba otambola ba bandi. Mais mais ce que tu as identifié na caméra, na kati ya parlement. Oui. Ce que tu as parlement, et ça, ce qu'on a macambou. Je comprends bien ça. C'est pour ça, ça na papa na kati yote. Ne biloko peut-être bazolinga ke secrétaire général Augustin Kabou, président intérimaire, a accepté ba bêtise ya boye. Donc bo sali biloko boye a couvrir soit de police ya yeto justice, a bengi na téléphone, di otika Touana, puisque baza bato yi de pes. On est peut-être ba olinga boy. Que bo tumbi, bo boaki, alors que ya yebi ba ngote, akoyeba ba ngote le vrai sont aux forces du progrès à solo autant na respect ya mibeko pe ya yi de pes. Po yebi que valeur le na osala et ko pesa parfait à malamu, pe ko tombo la pouvoir ya mokonza mboka. Po mokonza mboka za autorité de référence ya nini ya yi de pes. Bongo makambo ya linge sale mate. Est-ce que monsieur le sala yango? Soit muto sala yango c'est kaza libanda, c'est kalingi fatite, c'est kaza muto ya de peste, c'est kaza pe ko sala vision ya de peste. Merci beaucoup de komika longa mutu bo ibeta dans le cadre momene na kati ya Équateur ya IDPS. Bango ne basima ki masolo kuna parce que moi azali témoin tant chef de l'État que moi le gouverner na to basali propagande ya Fatih Beton makasi ezaki banika oyo parce que moi même j'étais à l'Équateur pour tout ça na monde komika
okomi na suka parce que télévision nango kolala kolamuka eza bitiki te me na bandi naoki na kati etanomoke abengi awa o équateur bilbongo boloko akozonga esu te bakangi ye awa akozonga te batia gouverneur mosusu mais yo molobeli mpe ya boloko likambo yango ezali bobo akozonga te akozonga te parce que émission wana nango l'équateur bana na poto bipai na bipai yebisa biso oyo moni décret ya nini na ye investiture na ye président signaki mais ekoma lisusu bobo akozonga lisusu na mbandaka te likambo nini ezoleka bino ya bana mbandaka te wana eka bato oyo tok akopréféré kaka mpo démocratie mpe ya nga mpena mpo na ngako démocratie yango ere moko bibatiaka ngo mwa pause tozongi ndenge ezalaka pene na ntango ya se school tata bo moko omoni ere moko mpe napesaka noko na nga la mare mende omalanga région abanda ofanda bakangi réseaux sociaux abite kosala azo bato baleli puisque azonga te na likambo nini ya na likambo vice gouverneur aosala mosala ezali continuité ya baffaire ya l'état le gouverneur akozala na mission azoluka mpe ndenge nini mpona kokende koinvestir gouvernement na ye est-ce que il faut est-ce que bango bazoyeba te est-ce que gestion ya mboka to ya province ekozalaka batiango na balabala banda kolobaka ere nyonso ekomaka tribunal gouverneur aza na likambo moko te gouverneur akozonga na ye aza déjà na makolo ya déjà na nzela azosala ne mwa quelques formalités ya makambo ya lokumu ya mboka azokende kotala makambo ya bange azokende makambo ya office de route aza na besoin kosunga vision ya chef de l'état na quinquennat oyo mpona nini bato makambo tolobaki esalema azosigné bacontrat azokota epai ya bapartenaire alors vice na ye azosala mosala abanda déjà mosala ya manda na ye oyo nalobaki eza na biekebeke abanda déjà mosala ya 5 ans na ye oyo azwi ya sika donc d'ici là nayebi ke yo mpo kozala na cérémonie ya investiture tokozala wana mpona kotala ndenge nini baministre ya sika baza kokota mpe mosala ndenge nini eza kokende mpona kosoutenir mwa kokota mpe mosala ndenge eza kokende mpona kosoutenir mwa mambenga bana pipili bende esimbami na gouvernement bo boloko nzambe ya pambola yo wana nde babengaka video itokie kabula bitumba wana mpaka ya mboka oyo tobenge mondele mboka oyo apambola ye esika ye azali mpena bato nyonso lokola mikalo ngango ayelelo akopesa mpe idps mpenza esimbami na président de la république na kati ya secrétaire général biso kabuya nzambe ayeba kopambola bango topesi bino mbote nyonso na nkombo na yesu na bibele lelo mpenza na yambi invité moko spécial ntango ezalaki na mbandaka akendeki kuna ye mpena mobolobeli ya Fati Beton sous l'obédience ya gouverneur bongo boloko epuis me mwana azali na libumu ya mama ne soko tunde kaka mikalo ngango po asimbi communication idps oyo asimbi mpena cadre monene na kati ya idps équateur bakoyeba ye mobilo elonde na kati na bacaméra ebele po 4-5 chaîne eza liboso na biso balingaki ete bayeba ndekomika azali nani na okende mbango mpasa televizio ya ngonga ndekomika longango mbote na yo mbote mwana mboka defa mbote mpena bandeko baza kolanda biso liboso ya esika bango bazali sango nini ememeli biso awa na kati ya mboka engumba ya kisasa oyo esimbami na kati na mokonzi ya mboka oyo tobengi kumu ya mboka Félix Tshisekedi matondi mingi na ndenge oyo ya mbinga na plateau na yo soki mpenza toyi mikolo oyo kolobaloba mingi ezali mpona koyebisa na bayi parti na biso IDPS parti oyo ya kondo na biso professeur le père de la démocratie papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba atikela biso héritage mpona kotambwisa mboka mpe kotambwisa démocratie na ndenge elongobani mwa nungunungu ekoti na bandeko bali kopanza parti nde tolamuki mikolo toza kolala te mpona kosembola bandaki bali kotia mwa mbilinga na kati ya parti IDPS lokola mpe nzambe azalaka kote oyo bosolo ezali nde ozali komona marge mipepe oyo balobaka na lopoto marge Evans Marin parti mwana mboka Augustin Kabuya mona bute aza toujours kotelema ngui mpo nzambe na baanzelu baza pembeni na ye mipepe koyo kokwesa ye te mipepe koyo koningisa ye te nakanisi omonaki awa ekei bazongi sukasuka mwana mboka Augustin ya moto yeko sembola lelo liboso ya kamera na ndeko mika merci mingi mais IDPS est parti au pouvoir grâce à IDPS qui est le président de la République abimi mais tant que tu es dans un qui va Mulumba otobengi penza docteur Tshisekedi question de réponse en paix azali moto moko azali bosembo mingi mais namona ki banyamu pembe ezalaki te eloko nini etindi bino komona nyamu na pelenge soki omoni tokomi lelo boye tokomi te groupe ya bandeko oyo bakulutu na ngai
oyo basali wana omoni ba docteur Eteni ba professeur Mbata ba munyoso ongana za koloba ke bapesi biso mwa soni mwa pasi mingi pamba te batiki mobeko likonzi ya parti batiki kolanda règlement intérieur na statut ya parti oyo elobi ke to respecter makambo nyonso oyo elingi nani azali na qualité ya kobenga kosangisa CNDP oyo ezali organe ya discipline ya parti etindami na mutu nyonso alamuki na tongo alobi ale tolongoli secrétaire général etindami na parti mobeko moko lobi ke mutu nyonso akoki kolamuka na tongo ndenge motemele kosangani mibale misato oyo biso tozali CNDP toye kolongola secrétaire général eza bongo te article 119 article 19 elobi boye ke mutu oyo akoki kobenga kosangisa congrès oyo bato basangana bazwa mobeko moko ezali kaka président ya parti bongo na minute oyo tozali moto azali na pouvoir wana ezali mwana mboka secrétaire général oyo babengaka ye Augustin Kabuya mwana bute komona ye yango wana ye nde azali secrétaire général ya parti en même temps azali président ai ya parti ye nde aza na charge c'est que ye nde azali capable soki afandi abengi congrès s'il y a un problème nde na nsima na ye kobenga nde bokoya kobongisa sikoyo makambo nyonso kasi ye abengi te na mpwasa tomoni groupe ya bandeko oyo bazali ba mécontent na ndenge na bango parce que la plupart ya bato wana nyonso bazalaki ba ministre bazalaki pe baza na ba fonction na yebi te baza koluka basokipe ozala yo moko oza député yo moko ozala ministre yo moko ozala je ne sais pas PDG yo moko nzoka ezali partie de masse bapekisi ba revendication te mais esalema na ndenge ya molongo cela veut dire que bandeko baza na droit na bango ya koloba ke s'il y a un problème si ça ne va pas bakopekisa bango te parce que IDPS ezali nde parti ya badémocrate parti ya bato oyo batelemaka mpona koluka ndenge nini makambo ekoki kotelema na molongo kasi soki bato bakei libanda ya stati ekomi lokola mwa quelque sorte eza lokola mwa rébellion moko esalemi nzoka nde na mobeko elobi boye te yango moi totelemi mpona koyebisa bato ke bakosa bino te secrétaire général ezali kaka mwana mboka Augustin Kabuya kino moi mwa lelo kino ngonga oyo toza koloba moto moko akoloba na bino te ke changement esalemi na parti de pes changement moko ezali te pamba te bango bakendeki kosala kuna na Gombe na esika babengi kombo na yango kiminga mwa moke kasi makambo nyonso esalemaka wapi na limete nakanisi congolais nyonso ayebi meme aza na poto ayebi ke makambo nyonso ya IDPS esalemaka wapi na limete esika wapi siège ezali bongo soki mwana mboka Augustin Kabuya akobengaki batangeli kosalika wa mosusu mbala moko tokendeki na nsele mpona kosala congrès ezalamaka na se kuna mokolo te ezalaka Augustin Kabuya mwana bute le secrétaire général président intérimaire ya parti moto mosusu te ndeko ngefa bon ndeko mika ya solo pena nyamunyama ekoti na kata IDPS po tozo komona makambo mpenza otambola ndenge elokomaki te me ngai lokola molobeli ya mboka mpe journaliste na tali liboso na yo nayebi secrétaire général Augustin Kabuya c'est un sage Augustin Kabuya grâce lelo IDPS azoba parti epeli azalaki na yango grâce aussi na Kabuya secrétaire général qui est président intérimaire mpe azwi lelo oyo pouvoir aza nango akaki ebele motu ya ndenge wana mpenza mika bolali bolamuki mpe bolongola motu wana ya solo mpenza soki motu wana akei IDPS lobi kozala ndenge voilà tolobi te ke mwana mboka Augustin Kabuya akotika éternellement aza nzambe te aza mutu mais aza kosala mosala ye nano kitoko merci mpenza ndenge obakiseli nga koloba likambo moko ya motuya touti na maponami awa na bokasite na ye na savoir faire po azali compétent a positionner makambo lelo IDPS topesi mwana mboka Fatou Beton abimi premier atiki ba oyo bazalaki na ye na course musika eza na technique nini managériel nani azalaki wana lokola président secrétaire général Kabuya ye nde asali technique ye nde ayebi kotelemisa mutu na mutu tosala boye mot d'ordre ezali respecté na Congo mobimba biso na Équateur eyaki mot d'ordre alobi bobunda toza na besoin toyoka mwana mboka Fatou Beton azwa bavoi ebele esalemi na kati na ye ndeko na politique na ye na koyeba na ye oyebi charge oyo azalaki na yango touti kosala baaccord oyo ezalaki biso awa ya na bandeko ya bidongola misu tokanisa ye lokola bato malamu nzoka nde balingaki baboma biso batourne Congo babundisa Congo mais bomoni technique asalaki bambala moko majorité
to baloli yango mwana mboka Fati Beton a telemi azana confiance pas te ba placer ka moto oyo azali très traité mwana mboka Augustin Kabuya a respectaka idéologie à parti et puis ayoka ka autorité de référence mwana mboka Fati Beton ayoka ka pia sala ka vision na ye est-ce que bandeko musu bazana vision ya nini molimo nini eza kolata bango bazolinga basala coup d'état na kati ya parti baboyite balingi bazongisa biso na makambo ezalaki tango ya kala ya bapere na biso ya IDPS boy c'est ça parce que faut tout la histoire to boy makambo wana répéter lelo faut conserver pouvoir les na ndenge pouvoir de définition à pouvoir et lobby conserver le plus longtemps possible IDPS zali parti où zali kopone démocratie et puis ba valeur démocratique na kati ya pays na biso parti moko zali kopesa exemple à suivre tes abisso mais lelo tous na parti au pouvoir tout tika kopesa ba adversaire na biso maloba tout tika kopesa bango occasion parce que biso moto na parti au pouvoir comment bango na biso tous ko bendana est-ce que bato baza na pouvoir ba ko ngosala ba banda ko bunda ba no sala ba marche to banda ko lata ba kitembi ya rouge na mutu toujours la caractère nini toujours pesa exemple nini to mi ba karateka to mi ba to kangi ba rouge na mutu to ça ko tambola même au bondomi ba côté sur les voilà ça c'est mon bondomi ba donc tout ça ko poignarder to mo na lelo te bozo prendre le chef de l'état voilà tout ça mo na ba double mo bondo parce que bino bozo ba parti au pouvoir bozo na modèle siko na mo nezu ndekomika congrès oyo ba bengi bino awa et le canaï de presse nani aza autorisation au sein du congrès est-ce que zali ba rebelle wana ou bien le secrétaire général ou le chef de l'état président article 19 de nalobaki awa et lobby boye CNDP oyo a convoqué réunion to congrès zali président ya parti OK soki azali empêché toi azana problème ko songolo pakala c'est en ce moment là CNDP do sangala mais sikoyo présidence ya parti ezali vidité bon bazui référence wana yake bango babenga alors que mutaka kosala a aussi mis intérim ya parti aza vivant aza na Kinshasa akota bureau aza même pas na étranger azali puisque mon aboute azali président intérimaire ya parti mon aboute azali présent asali likambo moko ya mabete asali trahison te puisque trahison bakolo bake puisqu'il a trahi le parti atamboli contre Nibeko ya parti toi a trahir l'autorité de référence asali makambo wana te a détourné te asali likambo te boza ko takeye na likambo nini mais gestion ezate trahison et salimité boza koloba alongwa pona likambo nini bopesa ba raison la déclaration net motoko la ex-ministre était Lumumba est-ce que l'autre a mis la kung fu pour la sabaga est-ce que kung fu on a nga bunisa nani donc on bunisa président Tshisekedi alors Yami Balé CNP azali na pouvoir ya kolongola Kabuya pe ko bengana yango likambo eza kotia bango trouble tozozonga ka na article 19 bango na kwasabo ba ko sala yango te ezali organe ya discipline OK mais ndem muto ko convoquer ce que ezalaki nde secrétaire général Augustin Kabuya na pouvoir azana ngolo la président ce qui a convoqué qui et puis na kati ya ba assise bo sali ba makambo na bino mutu zo simba te ko décider puisque déjà ko si bo convoqué qui hein là on peut dire que basanganaki président abengaki bakoti kuna bayokani te mobulo ebimi autre chose président atikali ko convoquer CNDP baya na session basalaki extraordinaire wana te ayebi pe yango te na poasa tango mungu ebimi abi na tikali ko convoquer te pe eloko mo ko sali mabongo te na mutu makasi basali nini bango moko eloko ezali illégal est-ce que tu peux considérer yango bake ko zo un inconnu inanga obenga innocent Babio Yaka, Toché au secrétaire général intérimaire. Mais intérimaire aussi la bureau. Donc, les gars qui sont dans l'Équateur. Na kanisi na rosa la moi parenthèse mukendeko. Des fois oyebi ba député na biso na mbuleleka bakenda osalo ya bango motion na kabola bitumba. Et suka rabon. Ba bitete on a libanda. On a examen na tina te. C'est que il faut bosser la motion na bino wana. Na ndenge esengeli. Et puis majorité va assister va ça la boebo ndo monaka ba boaka kaya on lelo bande ko na biso balingi bazwa bakanisi wapi ba côté les makolomi balé wapi Augustin Kabuya ala ko sala musana ye kitoko bandeko totika motema likuya ya likunya ya kobendana boya na réconciliation likambo zoke na yango na solola kina kulutu na ngai Robert Kumu wana zali patriarche na sola kine na tuni mwa mituna
Pe solution na biso elaki nini balobi likambo toza nango ekosuka na tribunal te. Toke tribunal te. Tokende pe kobunda pe bitumba ya nzoto te. Ndenge Bible wa bitumba ya molimo. Ezali nde tofanda. Soni ezala te. Babenga Augustin Kabuya, basa ile mukanda ayamba ba. Kwa bolimbisa. Ati na tina ya kubunda te. Parce que ça c'est démocrate. Ngana fani na ye na ba réunion. Azali tant musa mona kana ba etando ikea. Amona ngabo en face comme ça et mi kalonga ngute. Mais boye bangaka peut-être celui a signé les commandes des ya parti. Mais boye mutu musa okansa bo ayebi ngate comme ça en face. Numéro na peut-être na téléphone na epé ezate. Mais azomona ke nazoloba parce que nazali moko ya cadre ya IDPS pe makambo yo ekutinga awa. Ponga naza molobeli. Na kanisi oyebi. Donc on faut tozaki na on arrivé à chef. Biso tozaki na mbandaka, tosali campagne mokonza mboka. Tokauki mingongo totamboli partout. Est-ce que tu as tout étandiqué? Faut qu'on a joué poste mon ça. Na isika boye pour na lobaki non. Mais ba misu basi bazwa ngolwana. Ndeko, nga zaki bubu mes na commune de Wangata. Tant que cadre ya IDPS. Mais oyebi ni lekaki. Songi bitumba bakosa boy baleka boy basala boy baleka boy tosuki wapi bato bande ko bunsa la kisi lolenge na bango mais na respect ya parti na ba règle démocratique biso tozali to continuer ko lobe la parti na biso po makambo fe simba o ezali parti ya lokumu o ezali parti ya limemia to lingate muto ya ko sala makambo ko besa parce que parti bato basala balekati ba papa na biso bakenda o babundaka na parti oyo bakangama balala na baboloko bamisusu bakufa bandeko na biso na limité ya batumba bango boyebi ndako wana ya limité na 12e mairie eza na bato baleka mbeka bakufa batumba bandako wana ekenda milimo na bango elelaka elelo tokolinga te to négliger parti ya bongo to conserver pouvoir na biso lokola bandeko na biso ya Afrique du Sud na ANC na bango oyo bakabo moni wala tozaki na Mandela toke na Thabo Mbeki toke na Jacob Zuma baza ko conserver pouvoir. Baza ko conserver on habitumba to mona teke bango na bango baza ko se poignarder bande ko boya botika na biloko ko saki wana ezaki nya ko benga ngoza moi théâtre de chez nous théâtre on appelle les qui ezapeka bien ezali façon na bino ko s'exprimer o ya bino façon yango wana bo sali mais makambo wana eza na tina te ko ezali ko un coup d'épée dans l'eau donc boya bokoma to sangana to continuer bitumba na biso ya musala ya parti oyo mutu na mutu amemanga mo puisque boza batu pe toza na besoin na bino mais bolongola nde musala to enterrer H de la guerre to kunda mandoki to kunda bipasoli bimbeli ba marteau to servir chef de l'état Fatou Beton o toza ko sala tozo ki sa président de la République soni to sa soni ozanga makambo koloba tanga zo tala tozo kufela nini lokwa na Bible yo mo koloba version bi d'où vient des querelles entre vous o bisonde ya Apollo o bisonde ya boye alors que bisono to aka batu na esika mo mais komika na iko tuna mo parce que ngana ebi mais kolandela to di CG Kabuya mingi oyo ka ni Fatou Beton mingi olingi pe CG Kabuya mingi parce que avant ni nganda before ni Yesu mon abute ya mo na zo oka le bel no déjà CG Kabuya olingi ba idéologie na ye idéologie na ye mais ça dit les longs il dépasse comme aboye oui mais quand il dépasse comment ça qui va être madiba il dépasse une bekem il dépasse nini tu sais que dans une partie ya ye mon papa quand tu sais que il est le président de la République le moyen mingi peut-être que papa ce qu'on positionne bino ba te na Augustin Kabuya mingi est-ce que Bolivie ça bango pour awa na ogete na ngambo kuna était le monde et de grâce au PSC secrétaire général intérimaire est-ce que secrétaire général intérimaire ça va pour ça élection c'est bon bango basaki moi ezaka moi j'ai moko boye to be ngota na lingala moko terre à terre ne bakini balobaka basaki moi j'ai moko boye moi blague moko boye bayebi ke loko basali za na théâtre on a kati motema tango osala likambo ndeko nge pas soki likambo ezaki ya solo basaki yango dimanche n'est-ce pas so ezaki ya solo lundi fallait bazana limité lundi fallait bafungola siège bakota wana remise de plus salement parce que bosali likambo na bino eza lokwa mo aventure autoroute komona na Congo po mboko eza mboko bato ameka magie comment mutu moko yalinga boto la pouvoir na meka boy donc eloko basali wana ezalaki théâtre alors théâtre yango esali moi quelques minutes pe eleki mais Augustin Kabuya comme papa ngana ko senga na ye azulandanga awa yo bayokaka yo partout pe ba considérer makambo oyo eza ko uta awa na chaîne oyo na yebi ke mukunda mboka pe azolanda
pati beton moko atombolo biso toa bato na yo basoda na yo oyo tokundaka tolobelaka yo yebi makambo oyo toana besoin ya réconciliation awa toana likambo te biso toganye bino tobeti bino bibotu mais Kabuya etikala Kabuya longwe te secrétaire général etikala batikalaka soko olongwaki ye alongwe ta kotikala nde ye azali Kabuya alongwe te Kabuya azali po atikali kolongwa te ye azali me nde alimbisa kaka bandeko baya puisque bazalaki na mwa makambo nayebi ke naza na kati ya mitema na bango te na kati na bango wana botala malamu Kabuya asala bango papa akomisa bango baministre akomisa bango po soki ye asimbaki papier te ati akombo na omika longango okomi ministre okoma te mais ntango wana tozala no ntango bango mutu moko wana azalaki ministre na ndeko oyo azali président kulutu na biso professeur namonaki ozosala badéclaration moko wana eza badéclaration ya niveau na yo te oza likolo mingi oza professeur d'université wa professeur déclaration osalaki wana show moni presse moni bajournaliste ozomona bacaméra oyo bajournaliste bayaka basimbisaka bato tour déclaration ya show honorable micro bale sentiment bato bata ebele après ntango kozonga moni eloko wana eleki na média moniki eza sortie médiatique moko raté il fallait pas naloba makambo puisque po ozala wana eza na mutu moko asimbaki biki okolobaka eza parti na ye bien sûr mais tout autorité vient de dire baplace mutu moko na place wana oyo oyaki epa na ye l'autorité de référence apesi ye confiance mpe oyepa alobi boponela biso mutu boto alobi yo comme premier vice-président remplacer mona mboka Kabuya est ce que bomitunaka te pourquoi Augustin Kabuya koma ministre te ye moko atiaka bato bon, tu as la question. Il est un vrai démocrate. Mais pourquoi Augustin Kabuya a moi si n'a été alors, bon, ça, l'erreur, on a été bino battu de pèse. Pourquoi Augustin Kabuya a banana yeba PDGT? Question de bomi tout n'a raté. Puis nous va pèse bango biki a tia batu mais au moins on a banni na moi si na ye tata moi si moi na tomonia au moins ba kombo la ministre vice-ministre moi boye mais Augustin Kabuya c'est un démocrate. Alors, tu as battu tour à tour, au moins même dans la commune, il y a des chefs de commerce. Au moins, il y a des pouvoir, assez. Mais mon ça peut taper dans mon côté. Et ça, à un moment, il ministre, il faut payer à commis ministre. Moi, je suis un commis. Le panier circuit. Allons quitter, allons péter Azali, Azan a mandat au Congrès, ça Azali président intérimaire, Azali secrétaire général, Azali pour poursuivre, nous sommes naïe, il y a pour s'engager sa partie, il y a pour ministre député. Tout préparé 2028 mais de Congrès fa, pas préparé quand on les lots. Toujours préparé pour la distraction. Distraction, donc on 2027. Mais tu préparé quand? Si on a candidat aux 2029, nous avons postulé. Mais il y a des moments où il faut avoir action. Il y a des Congo ça. Il y a des Bolenge, il y a des Boy, il y a des Sangisi, il y a des action pour soutenir. Non, il y a un bandara qui s'est fait quoi? Il y a un bandara qui s'est ya liboso tozosenga na papa Augustin Kabuya na respectaka ye mingi akosala autonomie marché du sud verset 21 nayebi akolimbisa bango ya mibale nasenga na bato de pese wana batomboki na kati na Romain 13 verset 2 akolobi toute autorité vient de Dieu nzambe nde aponaki Kabuya wana et d'abord Sabine était chef de l'état aza na plein confiance la CG Kabuya. Et là, on dit des personnes qui sont dans ma casse. Papa, on change le régime majorité aux joueurs, on a quelques mois. Dans le miracle, nous n'imaginons. Et puis, mon tueur d'Enguewana, on a dit tout on a la haine. Ça dit quoi? Proverbe 10, verset 2, la haine exclut le querelle, l'amour couvre toutes les fois. Bazan Ibolimo. Je crois que tu me dis des personnes pour Bazan la pouvoir, Bazan la modèle. Pour être préparé 2028. Attends, la Fatia Zate, on me soit appelé à m'appeler des pèses, parce que bon, on se fait pouvoir, on a eu qui est belé. Mais quand on que Mbemba ou Bino Pé, Bolina ou Wanga la batterie des pèses. Pas de faute de progrès, Baza Wap. Si on Bino, c'est le secrétaire général Wanga Nibam. Alors, le secrétaire général dit Aïdi Bangote, président du Baïd Bangote, de porte du progrès, Baza Banani, Pébaouti Wapi, pourquoi on soit désordre, et là, comme si là, Jacob, sous était le monde. Batini ko bebisa biloko ya 3e institution ya République
Parlement. Et ça dit quoi, Bino IDPS, Bozo Kende Wapi, et puis forte problème, on va battre IDPS. On va expliquer, il est vrai que dans le parti politique, nous avons un courant rénovateur. Cela veut dire que la jeunesse, la génération Fati, la nouvelle génération, il y a mon amboka Junior Mata. Cela veut dire que bawanganité eza batuana bakozana partité soko moni batonde ngona seke bazana idéologie à partité c'est ça pour secrétaire général ko wanga na bato baza bazana idéologie à parti puis baota mona ndenge à parti wanga na bamote na tout ça ba marche IDPS ya parti ta na comme monsieur parce que ba ko IDPS nous fixer IDPS ya yo kana zaip so fixer IDPS parce que ba ko tango IDPS est-ce que bien bato bana idéologie à parti beto ya pauvre parti c'était ya kabu ya ba ko ndenge pourquoi bino IDPS la bi papa ni force de progrès pour ça na tribunal bon recette à l'état pour qu'on rabatte tout le monde déjà rabatte so nani appelle si bango ndingisa wana mais c'est ça nani et là on a ni koloba siko ndeko na lobi et là ko ezali na voie légale so ba tout secrétaire général aloba que oui effectivement force du progrès ezali mais mission en force du progrès za wana te o mission bango ba kotia yango na kati ya satina bango tango kota lokola ba seti ya parti ezali wana te soki bakotambola libanda tokoloba secrétaire général koyeba yango te puisque akoyeba comment bayebisa ye ke bato afort du progrès baofuta taxe abondima yango te wana force du progrès te wana ya bato ya mabe puisque même na armée même na la police même na bisika bato bakomona kaka bato ya mabe oyo bakokobebisa idéologie ya oyo bobongisaki bake libanda bakondima yango te même nga na koaccepte yango te parti eza nde place eza koforme bacadre n'est-ce pas bakadre ke lobby bozala wana jeunesse oyo tokomona lelo jeunesse mpona lobby bazala ba chef de l'état bazala ba nzambe nayebaka destiné ya mutu moko cela veut dire que na kati ka ya jeunesse wana mpe akolokota moko wana bopan un jour abimi premier ministre mais na comportement wana te soko moni babi ke boye te bayebi bango te mais baoyo ya solo soki bakozala ezaki mpona koappuye parti eza koexiste mais na mission ya nani bakotaki na parlement avec force du progrès nul n'est au-dessus de la loi c'est ça nul n'est au-dessus de la loi on doit sanctionner non IDPS c'est pour bato bakobebisa lokumu IDPS te IDPS omoi moto ya IDPS akotamona discipline akotamona principe il y a papa fait Étienne Tshisekedi, le docteur, le père de la démocratie. À autant mon comportement à Fatih Beton. Mais quand je me quand même dans l'interview, comment les chefs de l'État, à la valeur démocratique, n'a malobanaye, à répétera toujours dans un respect humain. Alors toujours que liboso ya mutu, azala mwana mukolo mwasi mobali azala mbongo mukolo na pesa ka mutu wana valeur. Là ba interview na ye. Azala na respect à bomoto. Bon so mutu ana respect à bomoto te. C'est quand on a vision de peste. C'est quand on a vision à faire Etienne Tshisekedi wa Mulumba te. Que son nom les rêves mémoire. Oh la sala que lelo to ba ndenge démocratie la parce que démocratie nde yango wana. Au moins biloko parti de masse ils ont raté moi ba to ba tellement ba sala bo ba crier. Wana to komona ngo ya normal mais pas dans la violence. To ke ndobuka parlement. Ngana woni bana na caméra wa teke oui ton dimi biso non ngana yebi bato wana te. O wana za bato ba otambo ba bandi. Mais c'est ça même mais ceux qui ont ceux qui identifié la caméra na kati ya parlement oui ceux qui bazali na parlement et ça ce qu'on a makambu je comprends ça qui c'est pour ça ça na yi ba komi ko ganga ko ba tout ça non so wana ndeko na ba ba cadre yango nde papa na kati yote nde biloko peut-être bazolinga ke secrétaire général Augustin Kabuya président intérimaire a accepté ba bêtise ya boye donc bo sali biloko boye à couvrir ceux qui police ya yeto justice a bengi na téléphone di otika wana puisque baza bato IDPS on est peut-être ba olinga boy ke botumbi bobwaki alors que ya yebi bango te akoyeba bango te le vrai so za force du progrès ya solo otambo na respect ya mibeko pe ya IDPS po yebi ke valeur le na osala et ko pesa parfait ya malamu pe ko tombo la pouvoir ya mokonzi mboka po mokonzi mboka za autorité de référence ya nini ya IDPS bongo makambo ya linge sale mate est-ce que monsieur sala yango so muto sala yango c'est kaza libanda c'est ka lingi fatite c'est kaza muto ya IDPS c'est kaza pe ko sala vision ya IDPS. Merci beaucoup ndeko Mikalonga mutu boyebe tazali cadre momene na kati ya Équateur ya IDPS bango ne basimaki masolo kuna parce que moi azali témoin tant chef de l'État que le gouvernement na to basaki propagande ya Fatih Beton makasi ezaki banika oyo parce que moi-même j'étais à l'Équateur
oyo toza nango ndeko mika okomi na suka parce que télévision nango kolala kolamuka eza bitiki te me nabandi naoki na kati etano moke abengi awa o équateur bibomo boloko akozonga esu te bakangi awa akozonga te batia gouverneur mosusu mais yo molobeli mpe ya boloko likambo yango ezali bobo akozonga te akozonga te parce que émission wana nango l'équateur bana na poto bipai na bipai yebisa biso oyo moni décret ya nini na ye investisi na ye président signaki mais ekoma lisusu bobo akozonga lisusu na mbandaka te likambo nini ezoleka bino na bana mbandaka te wana eka bato oyo tok akopréféré kaka mpo démocratie mpe ya ngai mpena mpona ngako démocratie yango ere moko bibatiaka ngo mwa pause tozongi ndenge ezalaka pene na ntango ya se school tata bo moko omoni ere moko mpe napesaka noko na ngai la mare mende omalanga région abanda ofanda bakangi réseaux sociaux abite kosala azo bato baleli parceke azonga te na likambo nini aza na likambo vice gouverneur aosala mosala ezali continuité ya baffaire ya l'état le gouverneur akozala na mission azoluka mpe ndenge nini mpona kokende koinvestir gouvernement na ye estce il faut estce bango bazoyeba te estce que gestion ya mboka to ya province ekozalaka batiango na balabala banda kolobaka ere nyonso ekomaka tribunal gouverneur aza na likambo moko te gouverneur akozonga na ye aza déjà na makolo ya déjà na nzela azosala ne mwa quelques formalités ya makambo ya lokumu ya mboka azokende kotala makambo ya bange azokende makambo ya office de route aza na besoin kosunga vision ya chef de l'état na quinquennat oyo mpona nini bato makambo tolobaki esalema azosigné bacontrat azokota epai ya bapartenaire alors vice na ye azosala mosala abanda déjà mosala ya mandat na ye oyo nalobaki eza na biekebeke abanda déjà mosala ya 5 ans na ye oyo azwi ya sika donc d'ici là nayebi ke yo mpo kozala na cérémonie ya investiture tokozala wana mpona kotala ndenge nini baministre ya sika baza kokota mpe mosala ndenge nini eza kokende mpona kosoutenir mwa ombeli nyonso tokwelamu tika te tata na lola nzambe na libele bakopambola bato to balata biso mokili mobimba se na kombo na tata mpe na mwana na molimo santu amen amen. Babina sali po mulingani tanga masolo boucle